pembeni ya kufa. Il se trouve pour lui un ange intercesseur. Ce soir, je suis venu me présenter devant vous comme un ange intercesseur. Aujourd'hui. Today. Miracle de domaine na yo. Utato sosola tobange silaye. Koboti sabi komba domaine na yo Yesu. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue tous au nom de notre Père, le prophète Emmanuel Dodi. Amen. Merci Nabandeko Bozolanda, merci à notre Père, le prophète Emmanuel Dodi, pour la confiance à Pessi que Naeba Kokamba et Tonga Awa Nakati na Londres. Nazana Makambo, Naina Lobalelo, Bandeko, et ça moi passé. Mais, nous avons eu permission parce qu'aujourd'hui nous sommes les samedis à journée à Sabbat, journée Oyo. Parce qu'on a prié. Mais ce qui n'a mis dans le makambo na loba parce que ça l'a passe. J'ai même partagé avec notre secrétaire de l'église na ba neboy. Ce qui nga na lobino likambo parce que biso ba passer to te aka abonné na loba. So na lobino likambo donc cela veut dire nazo pesa o permission oyebisa musakoli. Donc et ça, les cambosalinga passe lorsque nazomona ba image zoleka makamba audio ya mama donc bazolo ba marbea ba mokonzi et surtout c'est que pesa nga passe mingi na banda kotala oyo natala ki moi soyo nani bibi kapinga azu photo ya notre frère mokaza na Londres Léon acheye ndenge bakanga photo na mama tango bayaka na Londres ezaka na moment oyo Mokonzi nana komi président de la République te tant bazo à Londres mama aza mutu avandi na biso na Londres awa ezalaka nango na batu bayaka na bango ebele po bakanga photo bayaka bakanga photo na mokonzi bayaka bakanga photo na mama wana nana komi président de la République te wana nazo ba mokonzi bon mais siko bango bazo présenter ye na kombo mo bazolo babo Jérôme na ba vidéo mo baloba bon na lingolo bango esalenga passe ya ona ye na démentirango pour prema nanu na benga kaye ser wana bibi alingine o yambanga te parce que yebi tangu ngana o benga ngana takaka na bango na tikela wamba je wana te ayambinga te na komeli ye na se na bike soko si c'est mission benganga naza te parler na moni abenga ingaite na komele na message na ye na WhatsApp que frère wana oyo bochaki photo na ye na mama azaka na biso na Londres Jérôme te bozoloba azane frère Norman na Londres comme ne Léon bon na moni bakipete bon na lingi na laksa bino na vidéo mo susu boye oyo ndenge sœur wana Sandra Mudimbu ndenge ba sala complot na bango na ndeko nani oyo Odombo. Bon, on a labino after this video. Thank you. Allô? Oui, papa, donc, on est.
ndenge kobenga yo na éviter emploi du temps soki eza ndeni jusqu'à fin ya semaine oyo soki kolingana mona yo motu mpona explike makambo moko boki na ndenge kaka tobetabeta motu makambo ozala yango soki na contacte yo parce que nayebi ke yo osala chômage salarial te et au moment ke bato wana baza place wana yo ozoka mboka te otikali na moso libela nde na contacte parce que biso bacongolais nakufuna lisusu clairement nakoma vraiment kobanga bacongolais po bongola bokoevateli yo lisolo moko boye oyo oyebi te ali nango na internet bon naza victime ya biloko wana mais ndenge ezopekisa tokontinue makambo tokosala donc na kati ya makambo toza nango tomekaki kobouche eza quand même groupe ya bato moko boye po bayebani mpenza te e baza bacongolais na awa na terrain tosalaki quand même makasi tozwi bakoli biso tozosible mingi kinshasa mpona yebiso clairement parce que makambo ya baeste boye eza balongo histoire omoni vécu te kokufa fatigué wana azotraité aventuré par rapport ya kozoba na ye azalaki mpe na série te neti azali na basiekui moko boye aya deja komonanga tokutana na yebisi na bino omoni makambo oyo ifo ezala boye boye nzoka azalaki aza double na ndenge mpe ede kosala baventure bakomie etini yo na malanga oui sikoyo il faut nayebisa yo biso toujours préparé guérilla urbaine mpona na claire mais naokela badetail soki opisinga ntango tokokutana selo ndenge oza na mpladita na yo mais ezosenga likambo yango nasolola na yo en face ngai nakoki kodeplace ezosenga nasolola na yo en face nayebisa yo bamodalité nini oyo place nini tokomi place nini tozolinga tokende eloko nini totikali nango eloko nini ezosenga parce que lokola naye kobetelo lisolo yango nakokendelo na badetail nakokendelo na badetail au niveau oyo oza nango je répète encore tu peux jamais faire marche en arrière en face ya bato wana mpe okoki kotalir eloko oti là je suis convaincu akoidele otekango otekango otekanga film mo déjà na marche parce que bana mbongo bana pouvoir donc soki tolali kaka bongi bakovanda na mpe 15 ans totile mpe libanda ya mikolo wana sikoyo lokola bango bazosous-estime biso on peut rien faire là déjà eza avantage na biso parce que bango batiki biso na niveau ya kotosaka bavideo kolobaka bango esili yango esili mpona bango falaki mpe vraiment mpe kodevie communication ya bato batia biso bacondition wana parce que la RDC c'est le pays le plus écouté par les services secrets ya mindele donc balingaka eloko moko te esalamaka nzela na bango batia biso na bacondition wana soki boke koluka bango mpona masolo babandaka kobimisa bimisa bino kokosakosa bino ti bapepaka bato baélection yango babantu basalaka bon tozwaki mwa initiative moko boye babandeko oyo tozala bango bazokotaka na terrain baozongaka mpenza balinaka makasi lisusu ntango sokoyeba bango soki na terrain lisolo mais la majorité bana terrain baza ana poto welcome basi welcome tibolandi odio na ya odombo ndenge baswa na ser wana sanda wana ce sont des aventures odombo ye penda ko ke na kin pa kono sa so ba bakapna bomba ku detana eza ba je bazo sala pona ko luka ndeni ba ko bimisa mbongo na gouvernement na ozongela masolongo after sima e odombo so boye barate ye na kin avant ya poto il fut un cadet aza moto o bazalaka na se même ya balikili ba cadet wana na kozongela bino bolanda complot o nazoba na wala biloko po bomo na complot o basalaki po baluka ndeni na osali mama bolanda video o bona kozongela bino so after this video. Thank you. Bolanda longola ngai na page na yo ngai nde nazabu impardonnable na yo mutana besoin singo pardon azate ndeti nga bosana kenga na ko singo pardon mais yo nde ozabu effacer nga na vie na yo mobimba kaka ndenge yo effacer biso nde to effacer bino omoni donc longola nga na page no mokando selanga be mission liboso bafutile kinanga omonde na kipa ote longola ngai na page na yo Mama Denise aza première dame yango wana osana biloko osana wana nga na nga première dame te omonde baselanga be mission na sina sambwa
Donc au sambwa mokote oyo kolekelanga lisusu. Donc longolanga na page na yo cha bilongi ya batu na o chaka cha ya bana na yo ko chaka ngai te. Na lobi longolanga na page na yo. OK, c'est bon Kazi. Oze lokote yo le lisabato le sama Denise. Oze lokote sala no oyo koko sala. Teke lo kuta o ya mito o lo kuta papa violanga ya violela wapi mito man. Mito man yo zangi ndoki te yo kindoki na olia bana na yo. Kindoki na olia bana na ndoki mobali na yo. Ebembe na onya mazoba mwasi kizengi chela pamba tela ngandumba oyo. Olinga ko sali ngale yo beba tela ndumba ya meizafo ndumba ya babandali. Yo mangana alo kwa yo lo ko baby sa vina o yanga ngo baby sa o yanga. Yanga ngo baby sa o yanga yanga na via salite lo kwa yo te yo mangana sala kindumba ya bachebwe. O moni ngana kenda ba prison kolala amibali. O moni ngana kenda ba prison kolala amibali. Tela ndumba pamba oyo. Ndumba sa niveau ya basse classe, ndumba salite imbécile zoba. Lelo yo ndopesa tu leçon de vie. O moni ngana kenda ba prison kolala na mibali. Tela ndumba pamba oyo. Ndumba sa niveau ya basse classe, ndumba salite imbécile zoba. Lelo yo ndopesa tu leçon de vie, za leçon de vie opesa ba tu ndumba. Yo chela meza fo ba lokota. Ok, là, si ba prison pa ba lala yo. Tala ndumba ba meza, ndumba ba bores. Yo ko pesa mtu na ya leçon. Sa tala on loko sa la tête ka grimace. Tala zoba oyo. Ozale loko ko sa la tête zoba mwasi. Tele ma defendre sa mamba malongati. Sama kama malonga. Oya ko pesa ba to finga ba to ndie loko moya malonga yo za nani yondo vandiwana. Ozana leso nino yo ko pesa batu. Kaka siko nazozi ya filmo yo la kisanga. Nazozi la siko yo kizenga mwasi zoba ndumba pamba. Ndumba bass class na fingo pesa kukanda. Nazozi la yaya. Nga nazozi la te yaya. Nazozi la yaya. Oko bimisa ba previo. Oebi nga pe bien te mama. Bano bakenda ku klaso beti bangona ndira mketelo nja ko vimba banani ya omoye le kwana oyebi ndeko bonga mate ya nga bokoto langa mona te omoni plan ya sorcellerie za ngwana ya ngai te kindoki na oyo lukoli ya tata na yo esuka kana tata na yo esuka wana omoni makila papa nde troublé yo okomi politicien moko la mwika na tonga bobanje ofinga batu makila ya muteza makila mutu zoba mwasi kizengi zoba ya classe nini oyo kenda ya classe nini oyo tangi aya komi odone na zabwe na zobanga parce que bakotanga yi bakosala ngai yo loko ni ba usalo ndo vandiana yo za mutu ya komela batu na nani na stati yo ndo vandiana omutu opesa tu leçon morale na vini ni oyo sali via débauche yo za via malongo yo sali ona via malonga classe nini oyo tango yo lelo opesa tu leçon morale pe na stati pe okomi pe yo za mutu okomela batu omi moni okomi omi moni penza oyo sali bebe miso vandelinga après lobi mama na bino atanga kakombo na ngate yo mabatanga kombo no mutatanga ko liso azati donc silisa makambu na yo oyo bandaki wana mema kolo na yo mema charge na yo po ya ko sala ba victime te bobosa ni na bose na bondeli yo nanya ko bondela yo lokwa yo simba pema batu to vandi nanya kufi bomengo yo pesa oyo sombela batu bakiti na ndaku ya lokuta mitoman onyoza yo pesa pour ton information na bwaka na tout. Welcome back to welcome tibomoni wana ezaki Sandra Mudimbu yena leki na ye bazwana terrible parce que mwana ana Sandra tanga banaye koleka na ba kofinga mukonzi na banaye koloba na batu bolanda yete certain chel donc aza rebelle ya Belgique mwana oyo makambo azobimisa na zoluka
rapprochement na kati ya présidence biloko banda luka yango nazana makambo na oloba na ebele po na ye bona na une vidéo sur bona ozonga bin after this video. Thank you. Ponga na komo soupçonner before donc bureau wana na bale ko soupçonner déjà banda kala banda soupçonner na tina ka dinga tu na kombo simba kapi. Oui, parce que c'est beaucoup de bas niveau mutu ba kangi bongo ina ba tshi ba kuma kama na motema. Voilà. Et yo poko chaka ba commenter obi maman mais before on pesa obatika mutakala wati. Monde yo chaba commenter obi ye mutu batika mutakala wati. Ozomona ndi asanda zolo babi te ko ba pe bi asanda zo isabi na politika ngo ba osalo ba ta bongo bi asanda na politika ngo ba osala. Bokangi mutu botike mutakala bozon sesu na kata ngatu na bino. Nga oboma ya oyeba te folo ba ta bongo. Obi a olo ba bato ba oboma e ba olu ka bata musika même ko ba olinga ba utiliser muta oboma bango ka bato ba kota na ndako na bango. Kabila le père ba boma kendeni. Welcome back, welcome. Tibomoni o eza baji abana ko sala azoso ana bato baza approche na mama ko lukande internet ko pesa conseil pona ko kota. Nzokande ye tanga abana sala ba makamna e wana ay ko benga po abana ko atravayaka na batu ya Moïse Katumbe na ko expliquer bino après. Alesikoyo abengaki ba pesa ki abengaki bato baza approcher mokonzi ya mwasa mokonzi azalaki wana pona asenga pardon. Bolanda, bona ozongela bino after this video. Sandra biso total la nzambe. Omoni Félix asala mutu mabete. Atala toujours nzambe. Bon comme susu asala ka monge pesa ngakanda. Ke no eloko boye. Nan. Madi. Tenga pe fatiboli salim sanga. Na ko yeb c'était. Pone. Sandra, tikela balobi laisse le temps au temps. Je ne peux pas, dans mon belle famille nanga, même banananga. C'est tout Christina Koeba, même pas qui n'a solina. Parce que, nazo lingate, vraiment, je ne veux pas revenir là-dessus. Naïbi que je salopasi, mais il est cas qui mingi trop. Que moi nananga, à mon ango, Serena moni photo na yo publié qui, et ça est ma bé. Donc, na ko quitté. On est à moté mananga. Ndenge si bien Koebi, songa ma msous na limbisa, mon ami, mon anana, normalti. Moi, je parle avec toi, je parle avec ton mari, sincèrement, devant ce Dieu-là qui me donne le souffle de vie au moment où je parle. Sans d'ana na kanda noté. Mais, batou moussous ba le kwa ngate. Donc, faut que la temps, va digérer. Il faut laisser. Laisse le temps au temps. Laisse le temps au temps. Et cause à lobby, au kune, cause à la je sais pas quand. Mais, l'essentiel est que tu comprennes qu'il y a des méchancetés, Batoubaïb Sakayo, gratuitement, et je n'ai rien fait. Dieu est témoin, je n'ai rien fait. Mais toi, ne joue pas leur jeu. Ce sont des lâches. Yebisa bango, so bazo yebisa. Welcome back, welcome. Tibo Tukolanda, Mama Awa, Nenge, Autikoloba. Na yebisi bino ke Serwana Sandra, tangwa bengaki, c'était pour demander pardon na ndenge abanaye ko sala ba bêtise ya ko finga mukonzi, ya koloba mabe na contre régime wana. Nous surtout ne banaye ko luka moyen ni na kokota po ayeba ko escroquer. Na banaye ko loba na batu bazundi mate, mais sikoyo monani. Et puis sikoyo eloko salinga ipasi. Lorsque aleki epai ya Pero Luara. Et puis nazo comprendre ete na mona baluba mais muluba ya zoba lokola Pero na monate. Ye moko meko Pero wana lorsque bana osala émission na yo ba osala émission ba sali émission bon na ngala tala ngo pe na ndaku te na bana tala ngo libanda parce que na bimaki pona charger voiture na vandi na kataka na charger tant na vandi na bana na azalaki live na yoki bazo finga mokonzi zoba makambo bobo na tali na mi bato ba aventurier na bengi po ezalaki live azota ne pebo ayambi ngate mo po bezalaki na ngana loba nini na ngalo baka eloko moko bango bazofinga mokonzi zoba ono azazoba za mayele te na tali na be kongola mutema be est-ce que ba discours onyo so apesaka nenga tele makana na so jisolo ba makamba zo bimisana za makamba pena ya bazoba siko na mi tuninga mona albi mais tant ba combattre bazalaka awa tant ba combattre ba osala bitumba na bango pona ko loba ke non président ya kala longwa le balobaki nini toza na besoin na yete
président Oyakala. Donc, vous avez besoin de Yazalate akende bache la biso ataku tuzoba nini bakocha na Congo bacha Yazalata président as long as la congolais bakombata balobeloko wana balobake bache la biso ta zoba moko boye to vanda na Londres Pecho alobaraza komatanga mona nga ye kombata tazene ka mutu noma ba sabe mission na Eugene Kanga sala be mission na aloba awa to lingi kutata bacha mbwa oaza congolais avandi na kati mais azala mutaze interprète ne tala niveau bo na ikoloba pona que président Kala Lungwa bolubi même mbwa azala président mais o anate sikoyo bozo de boloba siko na loba nini eza karma o boloba ou bien ezala ngo buzoba na bino nde bomesana ko sala na bi buzoba pourquoi parce que na minute oyo bozo senga président Kala Zonga bozo senga Joseph Kabila Zonga mais tanga zala kiwana bo tche mal à l'aise tina famille mal à l'aise mais siko beaucoup momona bola munaye siko bozo na besoin Zonga siko soka zongi boba no finga lisusu yango na zo senga na président de la République en tout cas aux ala droit à changer constitution de na ki ba président tout bayaka ba changer la constitution bibe ya réviser kango pour la sécuriser pouvoir na bango olobaka na discours notant aux ala pouvoir olobaka lokoyo na yebi ke ko sala bino passi mais le président Kabila mérite un honneur parce que yebaki ke président Kabila za muta malamu yango na zo senga na yo soki ko mona ke dérèglement le kitro parce que Congolais a besoin il faut avoir discipline azana besoin il faut a yeba akola loba peka boye na yebi ke ko sala bino passi mais ndenge za awa nazo zongisa pouvoir na ngesika na zwaki yango zongisa pouvoir osiko zwaki yango pour totala soki ba koloba lisusu parce que bazo senga azonga soko ozonga te luka dauphin oyo ngana yebi na oyebisa ba proche na ba dauphin wana so non ça l'émission parce que non ça lango pourquoi na moni ke buzobele kitro pero luwara emuluba on a la mona muluba zala contre baluba te mais ye muluba impoli ye muluba boka zale pe ma yele te Sandra wana ba pesi plus de $450,000 alobi asa na ngoni alobi ke a pesi a occupa qui so 10 églises moko boya a sister qui 10 églises o pesi ba 10 églises en combien et puis ba tout le monde muso sa na ngoni on a somela ba mama ba machine à fufu sur $450,000 yangwana siko so bosala ba machine à fufu siko yo siko oza zoba o to za nani po premier bananu ye Sandra na zana zoba oyo na muyibi mwana mwasi na kicheli na kati makamuto mabe na kati on te paye pour le kaka pour le baba makamu ozo salango ya na osenga na bande ka président na bato bazana proche to kuta na to solola na ko kangela bino pero wana no pona sale mabe na ko zongisa ye mutu atika kofinga mukonzi parce que ça na sensité ezalaka te bibelo baloba mabe ya mutu a dijambo kate même obuto aloba yango comment se fait-il bino à chaque fois mutu to a dijambo ka bozala contre mutu to a dijambo boloba mabe contre ye voilà pourquoi nazo senga boluka bat bozala bato na kopesa bino bayebi to solola nazongisa pero na nzela ndenge nazongisa ndeko mususu nani Fabien na président Kala azonga na nzela azana droit ko finga ete pa yebi makambo na sala na osala ngo kitoko et puis na osala ngo bien je suis un homme de Dieu akoza discipline ya ndenga mabete mais discipline akozonga akofinga kali susu président te na sala masolo bien na suki awa na otinde la bateau oyo ya yo botala yango parce que nazana besoin na aider na mona muluba ya zoba lokola perote na suki ya God bless you thank you bye bye.